bana balanda classe Saint-Valentin za na litoma te me na yebite pona kotalisa bolingo na mwasi na wesa ke za na date to tikela bango ba régner nango on dit au mot bible c'est éducation ya bana. Très chers téléspectateurs, bonjour et merci de l'attention accordée à cette émission, micro libre, émission Oyo. Et même la rabine toujours ma émission Oyo, ça va découvrir Mokili autrement par rapport à tout ce qui s'est dit, tout ce qui se parle dans le monde. Il y a musique, monde, il y a théâtre et puis il y a faits sociaux. Alors les lots, comme vous le savez très bien, le monde entier ou là quelques continents et célèbre la journée de la Saint-Valentin. Saint-Valentin, batebele bazoko fetango lelo na bandenge na bango nyonso tout. Alors biso peut-être que presse donc ngana doudou hein tolobi que non tozalawana tout na ba point de vue ya ba maman ya ba papa ya ba jeune fille par rapport à journée à lelo bazomo nango comment avec Jemima Ibé les gros bébés de la presse congolaise tout ça là toujours Moussala. Merci à notre cordon donc Junior Moewabo, merci pour la coordination et encore une fois merci notre maman Motema ya boss na biso maître John Simao notre papa Motema minene papa ya banebele tozana tozolobela na kotambola témoin na vie de Kinshasa tokutani na maman na biso comme les maman Janine tokutia do sala musala na ye akolobela pe biso par rapport il y a point de vue na ye pour la journée ya lelo. C'est vrai moi engoulement ezala ki na ba journée ba Saint-Valentin ba 8 mars de comme on a arrivé à maman ministre Geneviève Inagozi tango ya ye a diminuer vana parce que ebana okende mabe au moins le 8 mars moi na boy maman je veux une panne faut pas sommer ka ke lamba ba tongele ma bidel banini alors na Saint-Valentin ba twana ko kende ba do somba okuna sombi lamba rouge à son pantalon noir à son jupe à son boé alors lelo peut tozo lobelango est-ce que engoulement les akaka ou bien style nango tozo à point de vue à maman na biso Janine avec Doudou to et ça la plaisir na bino tout. Merci à JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas. Merci à MSK depuis Suisse. Merci na balandi tout donc il y a Congo on peut pas sika blenga bien avec Jemima Ibé les gros bébés de la presse congolaise la femme riche la botifa maman mokonzi na bango tuba to ça te bango ba nani parce que tout ça toujours musala ba ko to ça na ordre militaire boko to ça ba oyo la papa la biso yi papa na biso l'équipe bango la ba yoji à l'équipe bango la bambongo et notre boss maître John Simao notre papa tout ça wana tout ça un peu musala to tambo na biso to moni maman na biso awa azali to mekape ko interviewer to kutie azote kanaye oyo babenga ngo balo to moni ba serviette to moni ba essuie donc to mekape ko tuna maman pour que et ça là très bien. Voilà, bonjour maman. Bonjour maman to moni na sika na ya mombongo nazoteka tombola nanga nakataka serviette nakataka pantalon nyonso eza biloko basi nakataka. Voilà, obi komono maman Janine. Nga kombo nanga maman Janine avant de peka na Kitambo na avenue Matadi numéro 20. Naoteka na omona Saint-Valentin. Saint-Valentin zara pona biso ba maman. Mais Saint-Valentin na komo mona ngwe comme pona ba jeune fille. Au moins jeune fille azo bima donc ba parents bazo comprendre te mwana bimi na ndenge nini. Lobi au mona mwana komi fièvre et zemi sima zemi wana aboti mwana. Nzoka mwana na uti na Saint-Valentin. Ya mwana ba maman en tout cas topte ya bana balanda classe Saint-Valentin za na litoma te mais classe eza na litoma. C'est matin à litoma te kando lobi classe eza na litoma mais ba lobi ba papa ba maman bino fête ezande ya bino ndi bino mo bozongi souci malama kamanga ba fête Saint-Valentin botikeli ba jeune fille o moneke ba jeune fille ba kota na mangamba ko fêter ba Saint-Valentin. Bon ce qui totali ezaka eloko moko ezo salama mbula na mbula eza na likambo nango. Génération na biso toyebaki makambo bana na biso bazo sala te mais génération mbaloyo bana miki ozomona mwana muki azomema likambo oyo yokutu parent na ye okoki komema ngo te yango wana totikela bango ba régner nango mais ko régner nango wana suka ko régner ebotaka pe mbuma mabe au 4 classe na yo okomi na mwana na mutu lokola nga se mwana ngo boti na Saint-Valentin atozo ke na toilette na mwana na yo
partout okende na mwana ponga na omema mwana na te. Oh mais za koko na yo mama Jeanne. Za koko na ngai mama na nga. Nga pe nazolinga na bima jeune maman quand même. Nga sikona zana ba koko kaka ngam na bota ki nga sina tiki ko bota. Bango nde sikoyo bazokende ko luka luka. Ye moko mema mwana na ye. Moko mema mwana na ye. Sikotangu Saint-Valentin tangu ezalaki na moi succès nango. O remarqué que mikolo na ba année o to leka année lekna année o. On dit maintenant ampleur nango comme style nango. Ah Saint-Valentin za suna succès. C'est un yaya. Saint-Valentin ezalaki moi ba rouge noir. Lelo oyo ekomaki rose noir. Rose ango lelo monanité, rouge pe monanité. To yebité to zenoti na bapoka parce que quoi to teka na prince bo. To zela bango banzombo les soirs so ba olata, so ba olata rouge, so ba olata rose to yebité to zela kaka total bango. So to zela ka bango to un problème té. Voilà, merci beaucoup maman Janine pour na point de vue na yo. Très chers téléspectateurs, amis internautes, to bi to sala kaka musala. To loba par rapport à journée internationale ya Saint-Valentin. Boki maman Janine ndenga alobi lelo yo boye bango bazonga sima po ba monique no bala miki ba kote na makamba bungo yango bango bazonga sima et puis par rapport ya ndenge Saint-Valentin ba neko feta ngo la kala lelo vraiment eza souté ba rouge noir ezate ba rose blanc ba rose noir et nango studio au fur et à mesure peut to kende type ko limwa nango to ko bossa na pe fête o ya Saint-Valentin ba mama lobi bongo papa le bate pour la nini na kutani pe na papa na te papa soki akoza un peu na moi liloba ya koloba par rapport ya journée ya lelo ya Saint-Valentin. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment là? Comment on a monsieur Anissé? Voilà. Monsieur Anissé, on a moni oda papa moboti, oda na ba jeune fille, oda na ba jeune garçon. Le journée Saint-Valentin et le bela kayo nini? Bon moi en principe na journée Saint-Valentin et le bela ngelo moko te. Na comment on comme journée moko occasionnelle pour na batu musuba profiter ko sala ba aventure na bango na sima ya date moko comment lokola date moko ya le 1er janvier à chaque année ndenge za la fête à bonne année donc Saint-Valentin ko combiner ndenge wana alors na yebité pona kotalisa bolingo na mwasi na wesa ke za na date na yebité pona ngeza na date te pour chaque jour so na lobi na sala bolingo na mwasi na nga na latisa ye na talisa na melisa na bimisa ye na ko bimisa ye mais za te ke pona date moko kaka boye comme date moko ya ba aventure surtout biso tozana bana basi bana mibali donc soko za éveillé te o surtout ka bana na ndako bazate bake place moko boye yango mona biloko boye otala lobi na ba télévision accident moko salamaki batu balangwaki otabo mwana na kati mais abimaki l'air nini yo parents oyebité alors biloko yo ministère affaires sociales a ministère intérieur faut ba travailler en collaboration pour nous arrêter moi babiloko muso mike ko ba distraction ba divers oyo yango bezo memela so ba makambo ebele na kati ya mboka donc pour nga bena date elobela nga eloko moko te c'est pour na yo fête Saint-Valentin da fête non ba ya ba chrétien to ya ba non chrétien mais fête ngo moi oyo ba chrétien ou chrétienté oyebi ndenge nini pour mutu zo bimaka lo baka nzambe mais chrétien eza mutema ya mutu ndako yeba ke mabe na malamu alors fête ngo surtout tche ba chrétien et bongo ba païen bazate na kati ya fête ngo ba païen pe bazaka ba mourir ba chrétien pe bazaka ba mourir alors départ et d'autres autres dépend de na famille na mutu ye moko ayeba nino nazolinga na sala est-ce que date ngo soko bimité soko Saint-Valentin ngote o yebisi moi sino te que donc na linga gotoni na yebité soko ezaka le 14 février nde mokolo ko yebisa moi si ke ngala linga kayo ou bien moi sa yebisa mobali ke ngala linga kayo na yebité or soko zu le 1er janvier ti comme le 31 décembre na kati wana soko lobi o sepelisa moi si o sepelisa mobali do boko sala na bino boko bima pe boko tambola pe bozongi muta ko yeba te ke bouti place boy mais journal lelo yo tato lobi ke o Saint-Valentin na sepelisa mama oko bima pe moi na ba bimaki na copain na eto na copine na ye boke bokutani yebisanga sikoyo yo ko loba na mwana azonga to mwana ko loba papa zonga omoni ke za ba biloko moko ya soni donc ezaka mutu na mutu eba kaka ko yebisa mwasi na yo bolingo ko yebisa pe mobali na yo bolingo so ponanga mais ba date za ba date moko et portaka biso ba makambo ebele na ba famille ba perte ya ba vie humaine ba makambo ebele ba accident tout so po tant mo bimi na ambiance bo langwe chauffeur pe ba bima pa langwe na retour moko mo na pe o mutuke baluki e chité boye batu ba kofi mais bino bo tikala ke ba parents na ndako bo yebite bo sutuka bo bazoyela bino ke o
accident mo sama nguna to moni lokola entela zaki na kati yo papa oyebite maman oyebite moni eza moi passe alors maman na biso ya affaire sociale faut bazala makasi ba data bo faut ba yeba ko tambusa même so ba longoli yango te lokola c'est kota na date na mitu ya batu ezali kamuga kake conscience ya mutunde esala que on a une salle lelo eza nini eza fin du monde te amour eza na fin du monde te fin du monde eza ka mukolo nzamba lobi ke amnanga na zui esili mais lelo so lobi sala amour lobi ko sala samedi ko sala dimanche ko sala kaka donc Saint Valentin ngo eza na ponanga eza na ngo mikolo nyonso oso na bi lelo na bimana yo to kokende eza Saint Valentin te le temps c'est la date le 14 février bongo le 16 février donc to bimate. Voilà, donc na sens wana ke ezali kamukaka ya côté ya batu côté ya bana biso mo be ba mikoto tala ke na bima na faut pas be mwana sotaki mir yo bimi po ke boye oh mwana moni papa nana kozonga to nana kokende na sens wana boneza makambo ebele. Voilà, merci beaucoup Papa Nissé pour la contribution na yo. Donc bon moni ndenge Papa Nissé à lobby tant que parents hein, réagit pena lobby bien puis à bêtiser une affaire sociale, beau travail un peu en collaboration ministère intérieur pour la sécurité à Mboka, beau travail mis en collaboration pour na koyeba ndeni ni ya kosunga ba jeune à lelo parce que ezo kende vraiment mabé. Alors nous allons continuer hein, on a interview na biso avec Doudou hein, Ningini Doudou comment les Kamakas, voilà. Donc on va continuer avec vous. Voilà, on se retrouve. Voilà, car on est au lobby que tout ça, la bino moussala, rokota, hein, de porte en porte, pour que tout n'a par rapport à ma vie, à ma Congolais, pour la journée, le 14 février. Tout le monde a un ming ming d'engeza kokendela, au fur et à mesure, 2019. 2020, bon, on a pas besoin de paysan à l'angle sur impact. Alors, tu as un jeune premier, un homme, un tonton là intelligent. À Monique journal, les londés, jeune fille, comme conseil, la moitié qui y a balé qui a ses petits pas sa point de vue par rapport il y a journée, il y a le bonjour tonton. Bonjour maman. Comment on Dani. Voilà, Dani Tokutu a la commune à Kitambo, hein, donc tout n'a par rapport à journal le 14 février. Pour nous, on a un journal le ndeni. Pour la mon père, je n'ai pas avec Toroté. C'est que tu vas prendre fête. Il y a Saint-Valentin. Et ça a beau été. Mais il y a tout au pénal. Tout c'est bien en été. Bon, c'est bien, tu peux n'animer. Là, on y a ma bé au monde na journal le lot. Bon, bah piaka, tout le monde m'a bien pesati. Tu vas niveau de talaka. Et ça a un bat, bazo les gars, bah ni mais bambo ni me bomaraka. Bon, ce qu'on va faire Saint-Valentin, c'est pour la couple, la maman, la papa. Mais les lots, les comme société qui y a eu la belé qui m'ont revoit mon quel moi mon cousin n'a pas pourquoi à quoi fêter Saint-Valentin. Est-ce que fêter Saint-Valentin depuis pour la jeune fille? Bon, pour la maman, il n'y a pas de jeune fille, il n'y a pas de maman. Il n'y a pas papa. Papa, oui. Ouais, bien marié, d'une d'orbine. Pour la jeune fille, il y a des micros, comme bomandé, bomi vie. Voilà. La jeune fille a vie. Ok, merci beaucoup. Donc, pour accepter que Loba na katia journée, allez, moi peut tonton Moussouye à Télémi, Aza Abo et tonton bonjour. Héritier. Voilà, héritier de Tobimka Watanabe. Héritier, you peux passer ce point de vue par rapport à journal le 14 février. Ah, bon, journal le ça on cas bien. Bon, papa on a fait à Saint-Valentin bon. Tout le monde a comme on dit au mobile éducation est ban. Voilà. Mobile éducation est ban. Mon amour ça comment profiter quand on simo biloko yo akeboye on akeboye boya de simana on m'a bien comme boya comme mobile éducation ban bon. Fallait pas autoriser baba biloko. Pour tout ba fête ba maman, journée ba maman le 8 mars. Papa na obimisa maman asombele moi pour la tisser bon. Ba biloko oyo Saint-Valentin comme na bana mikio mona bana mikila wanjira zubu sa éducation bana bon c'est pas bien. Donc on a eu Monique dobe sa éducation bana. Si oko senga nini na soit na gouvernement pour na journal le ba longola ngo kaka ba boya ngonde ba boya ba journée mususu be batika la bango. Mais loro déjà maman olive ça boya ngo. Ani passé les gars boya ba biloko. Bon, ani on les gars boya kon bon. Bon, habite les lois ou les grandes pour la monarque balou l'angle libéla. Tout y a qu'un journée mort le 8 mars, les business le 8 mars. Bon, on soit fait à Saint-Valentin, baby finication en ôté. Il y a un cas en amour. La fête des amoureux.
yanga nasepela na nilo on kibalongo ka libela. Voilà, donc merci beaucoup. Hein. Donc merci beaucoup. Tout ça, pour que tout le monde ait un point de vue par rapport à la journée à Saint-Valentin, le 14 février. Et ça là donc ensemble avec Doudou Ninginina donc tout ça la Moussala pour que les cas vraiment très bien à suivre hein, avec Doudou hein, puis nous allons revenir. Voilà. Alors je remercie d'abord notre boss hein, dans le maître John Simao double boss double brassard boss nanga yi papa na biso leki ya bango tande bazo papa na biso ça la vraiment zoa makasi hein motema ya maman hein, notre maman Misha ça solo voilà motema ya boss na biso hein, maître John Simao. Merci à Junior notre cordon et aussi merci à Doudou Ninginina derrière la caméra. Voilà, à la présentation vous avez compris c'est moi. Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche et la botifa. Maman mon kondina bango tout. Alors tout ça, nana kutani na jeune fille nabi, moi na bondal, moi na bumbu, moi na selemba, est-ce que moi na bondal. Alors la Saint-Valentin pour la moni, a petit peu rouge noir thé, a petit peu rose thé, ma bête bilo ka solo pour la bande côté la mande pardon. Donc Jibe Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas, je te salue partout au dollar Nabiso et puis c'est d'assez Massaya original, le garçon capable donc et de ça là Elengi a trop donc tout coutanina tontine Nabiso bonjour. Bonjour. Maman Kombola. Iget Nteka. Iget Nteka na moni oza jeune fille le lopeza le 14 février au mekape kolobela biso pona yo le 14 février au mona journée à lelo net ndengeni. Journal leo na mona ka net journée nyonso le kananda ku po na monta net ngaka na lati. Nati na rouge noir te mais na lati na normal. Nde ba Saint-Valentin le kaka. Net ya lelo vraiment on dirait journée moto na matanga. Des journées moi bien té donc na sepe na ngana ngote. Ya na bien té l'équipe na vraiment bien té. Est-ce que l'équipe bien té pour aller ba mbongo ezate ou alors pe ba comme na ko lemba pe ba journango pe ma camper mboka ya moko bezo trouver ba mi tout ba occuper sur ma Saint-Valentin té. Ma chérie nion c'est dans ma bé. Donc encore ba trop té. Ya bien ezate. Ta kana na la journal le noko za la boy. Jamais. On va ba rose, ba noir, ba pembe, ba rouge. N'engana ta kanu na kati vome lamba na sachet, na koti voma marché na sombi voma teni o ka va teni. Ni na lata ka ne passé mais année o toza ya kolala. Et loko ezate vraiment na temps normal. Na sepe na ngana journée ngote. Ndenge oza bongo epoza na moi pe Valentin na po ba bi fête à Saint-Valentin da ba couple ya ba marié mais lelo pe ba jeune fille ba koma ko fête ngo ipo fête ngo ta ke jeune fille na fête kana ngo me ya année on a fête na ngo te na za na chebiso na zola la ma kitoko poza na ngo danger te voilà eza ngo danger te opesa mbote na nani moi deux personnes par rapport pe à journal yo pesa la pe bien na pesi mbote na nga na boss na ngai JC Tidimbu na pesi mbote na ngai pa Dani Muyenge donc ba camarade na nga nyonso na linga mingi bani na ilepo famille na nga famille Nteka donc na lela bino fort na pesi bino sombote voilà boyoki mwana bondal hein boki neti bana bondal ndeni ni balobaka et ça lit bien donc on a habité na moi pe tantine awa tantine wa mo siki toko lati très bien tala ndanga doki ma caméra mais tout na tonton bonjour. Bonjour. Pour la journée de la Saint-Valentin, pour na yo omonyango ndeni lekindeni. Bon, ya na wa journée nyoso les ala ka ouvrable. Donc na habité ndeni na rolo ba journée ngala mo wa journée nyoso les ala ndé to ba lundi ba mardi. Mais habité différence ni ezali. Des différences ezala qui par exemple moi na ba 2015, 2016, 2017 pe moi ndambu ezaki ba journée ba Saint-Valentin bon moi ba la rouge noir ezo leka ba rose blanc mais lelo ba to comme ko négliger na bango comme parce que aussi la pe moi ampleur wana. Te ba ba négliger par rapport à makambu. Ya mboka nde kindele ba moyen ezate possibilité ezate na si ba nga ba fêter boye. Donc moi ba fêter ezate mbongo emonana te si ba fêter ndenge. Donc, par rapport à ma caméra de tout le monde.
Voilà, par rapport à ma cam Tozomona. Alors, étant que jeune, nous avons conseillé, Rolandango lelo na Congo Suisse, site où ma Makasi, Congo Suisse, donc où ya boss Nabiso, double boss, maître John Simao, Congo Suisse, universel, vérité universelle, où on est boss Nabiso. Ce que tant yo au pèse mon conseil, on ni la jeune fille oh lelo monsieur bagende ba classe, ba type la manda kuna kat. À quelle classe ba mon uniforme na kata sa type la manda ya bi que là tango na soir à que moi shida na e. Ce que au pèse mon conseil ni na mkola yo. Bon, conseil na au pèse bango. Ba journée oh les ba journée moi oui. Ya ba mourir à te moi na classe azui lamba na ya bombi à kina ngo ba ko échanger ibanda ton classe ici là. Tu wana ils ont vraiment respecté. Il y a journée mort, il y a journée à dite. Donc, tout ce qui est là-bas, Colombe va célébrer Maramuna Bango, il y a Saint-Valentin, les biso boy, Saint-Valentin dans le loté. Moi photo zéla. Vous faites un goût de? Vous avez la Valentine te? T'es na ezali mais il y a pas prêté rien sous papa, moi on est sous papa là on zéla boy. Beaucoup de ce qu'on a terrasse yo ya qui peut na moi Valentine. Il y a pas prêté. Donc on est à la journée là Bango. Il y a biso to ça on a ndenge na biso mais o eza ya Bango va célébrer journée là Bango. Voilà donc on appelle moi la bondale, hein, un tonton, on a expliqué par rapport à la journée où il y a Saint-Valentin. Vous comprenez petit à petit, tout doit perdre ampleur il y a journée où. Malé mais parce que tout aux zones 2014, 2013, tout aux zones à zonga. Et donc héros peut-être biso ba gros bébé de la presse boyé, ba rose de bima. Mais tant que tout le monde peut pas mango botobia non là-bas, ils ont un impact vraiment té donc doudou ningina, merci pour la ba image oh vraiment et ça est très bien la tout et surtout notre boss, les boss de Congo Suisse, boss, il y a vérité universelle, double boss, double brassard, le maître John Simao, notre papa et la maman Nabiso, maman Misha. Voilà, j'ai mis ma ibé les gros bébés de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme riche, la botifa, maman Mokondi, Azaya qui a un micro, boba interview, oh non surtout, bo zuzuana, donc et servi bien pour comprendre, journal le lonanento kende, moi qui m'a kamambo petit à petit et bon c'est ça va me bien à moutou. Tellement le pays ne va mal. Le pays va mal. Il y a un bon moment moutou et Simbate. Dès que mon Saint-Valentin l'équipe boye 8 mars peut au sein de notre interview. Bon moi l'appelle les caca boye. Le moment la malam les a suscité n'a pas Saint-Valentin là 8 mars parce que alors je vous remercie, je dis merci à JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, et merci aussi à MSK depuis Suisse, mon vieux Roger Kosama, mon vieux na Paris, na pesio gros bisous. C'est d'assez Massaya original, garçon capable. Bonne fête, non, Saint-Valentin, madame Nayo, bonne fête, c'est d'assez Massaya. Et puis, bonne fête à Nina Ile pour la montée Manaye, Dani Mouyenge, les Ndalois les plus célèbres. Nambosani Pété le Soussou, Félix Coco, Nachimen. Voilà, donc, on va couper tout. Nous bonne fête de Saint-Valentin. Moi, je vous laisse, je vous quitte pour vous dire qu'on va se retrouver prochainement avec un autre invité, hein, toujours une émission à nos micros libres pour que toujours en Moussala pour que les cabinets sont et partenariat à Libéla. Je vous aime bien. On se retrouve prochainement. Doudou Ningini, merci pour les images.